pourquoi ngai nazo souffrir pendant bambula o ebele mais au sala et le remoko de ponangai la fille elle est parce que pas si il est qui mingi azo comme la histoire o malgré azaso na état habitant na mona ba fazer na nzela et puis ça ngai on a habité lo nyos na zala nango na pesa bango pour na bi réalité aux alibanda nini o ba parents na ngai ba sala yango mona na tango ya pasi il faut qu'on rappelle à Nzambe maman papa yekolisa mwana na yo na aja muke nzela ya Nzambe yoka mwana o na sia pasi azo rappeler Nzambe Nzambe nini babo tanga basala ponga na mona pasi ya boy parce que le bien to zali papa ya orphelin pourquoi ngai na zo nyokwama mona bolamu o to sala kana tango to kuma na faiblesse izara munduki banda ko lia ndenge nini banda ko leka ndenge nini vie ngwa azo yemba quelque part na nzela ya loyembo na ye bato bazo kweya bato bamona kate bazo mona ba malade bazo bika bato batambola kate bazo tambola donc voix na ye eza ko opérer ba miracle donc amoni azo ma place moko terrible donc azo yemba makasi bato bazo bika donc miracle ezo salama donc na ndenge moko ya liboma. Voilà, merci beaucoup sur Internet. Vous êtes le bienvenu sur votre chaîne Bassé Média Télévision. Voilà, il est bon, on a bien écouté, Banzolele, mon balmoko bien, sur bien. Vous avez pour ça, il y a reportage, photo, vidéo. Vous avez pour ça live, vous hésitez à bien abisso. Tout ça, on a observé bien tout ça en direct, la cérémonie de des fêtes, conférences, et donc on a besoin. Tout ça là direct, au cause de la décide image. Ils ont voir live, la chaîne on a été oyo, 4 on va non, tout banda musala bane bandeli tina suka. Vous imaginez en direct la qualité moko et donc bani. Voilà, merci beaucoup d'entendre Kenanio sur ce que nous embêté. Dengai na bino to kotelente na mokolo lelo. Merci beaucoup na la patronne maman sociale, maman malamu, maman ko sola bien. Mes très chères condoléances à toute la famille toti là, owapi baseli na kobungisa ya bango mwana to ndeko. Voilà. Merci beaucoup na nzambe mokelani sur ce que nous embêté. Dengai na bino mokolo lelo to seli na ko kotana te. Voilà, na ni solomo ko mokie o ezali ya ko betela biso ezali la fille moko nde mutu akomeli ngai histoire yango eza pona bino baye oyo mama leki mama kulutu mwasa noko mwasa yaya esolo nazo beta eza fille moko aza na âge mingité pour l'instant, on commence à 18 ans. À combien de histoire il s'est passé à l'âge de 12 ans. À Pedraka, ma botte naïe, donc on a 12 ans, il y a un accident de Salamaka. Alors, tango, accident, et salami, avec la orpheline. Avec aussi l'orpheline, petite sœur, il y a maman naïe, a comme connu kolaye, a comme traité ndoki. Or que moi na bomoya naïe, abana bia kubanga nzambe, abana koyemba na chorale. Allez, la souffrance wana, oyo petite sœur ya maman naïe, comme maman lek naïe, abana ko salaye, la fille a se décidé, soit comme fazer. Taka fazer ya moi la moi simplice na âge de 12 ans. Azaki na choisi parce que Konyokola Ezaki Ming. La fille elle a 6 ans. Elle a 6 ans et qui faisait naïe. Donc 12 ans, 13 ans, 14 ans, 15 ans, 16 ans, 17 ans, 18 ans. On est bien nous. Elle a 6 ans qui faisait. La fille vu que banda ko sambela na butu moko azo sambela nzambe azo lela abi Seigneur et comment qui ozali papa ya orphelin pourquoi ngai nazo souffrir pendant bambula o ebele mais o sala eloko moko te pona ngai la fille elle parce que pasi eleka ki mingi
azo comme la histoire malgré aza sur na état au mais abandé ko les labi et que c'est bon les ko raisonner histoire au parce que et ça la nga pasi makasi habitant no mona ba fazer na nzela et puis ça ngai on habité lo nyos na zala nango na pesa bango pour na bi réalité aux alibanda tata moi si mama kulu tout moi ça no comment ça yaya yo oyo onyokola bana ngani est-ce que yo botate azolela abi nzambe et comment maïto aux allez papa ya orphelin pourquoi nga nazo souffrir nini oyo ba parents na ngai basala yango mona na tango ya pasi il faut qu'on rappelle à Nzambe maman papa yekolisa mwana na yo na aja muke nzela ya Nzambe ba parents pe aussi bo sala ka bolamu po ete lobby yoka mwana o na si ya pasi azo rappeler Nzambe Nzambe nini babo tanga basala ponga na mona pasi ya boy parce que lobby ete ozali papa ya orphelin pourquoi ngai na zo nyokwama kanisa ngata ne loko moko le lenge na yembela ko l'église yo d'église au saranen abi kanisa ngai atana eloko moko na sela kayo yango mona bolamu o to sala kana tango to komanga na faiblesse ezara munduki oyo ebundela kabiso la fille abandi ko abandi ko rappeler Nzambe tant que soit naé après ça na mawa abi ingénieur nazali banda pendant 6 ans ngapi na zanga question autour na yo banda ko lia ndenge nini banda ko leka ndenge nini vie ngwa libanda tout le monde a coupé OK ata et pas bateau mais pour sokola les gens moi passe siko yo zaki ozala libanda à chaque instant donc fallait na bien fona benga non ameka un peu ko ebisanga ibande ko leka ndenge ni na batango mvula na tanga maladi abande ko suka comment konyo ko la mwana kozangisa mwana biloko ya kolia intérêt na yo ekozala nini lelo talaba ne bele na libanda wana Nzamba songa biso apesi biso makasi to le capé aussi émission na ba no yango bazaka libanda ce qui peut ozana makasi ko kotetina ba kati ya ba orphelin merci na ba orphelin oyo ba kadra bana na ndenga solo non seulement ba orphelin oyo ba zora bana pona ba intérêt na bango ba orphelin oyo ezobo mabana na ndenga solo Nzamba apambola bino be na singete liboso na bino bato ba kotika biloko ya mabe baleka kate to koleka na be mission totala yango le lenge kane Nzambe apesa biso makasi le lenge tozungi na liboso na bino komela biso na posa émission moko songolo olinga ko mona eloko moko songolo komela biso to sala descente sika nyonso okosenga biso na ngoya molimo santo kokoma wana konyokola mwana pozwa nini kolela ya mwana intérêt na yo nini la fille elle Nzambe kanisa ngata unazaki chantre na chorale wapi yo Nzambe yaka osunga ngai on a prié na ye na tango passe azaki na yango ya merci pour oza mutu na mutu okanga yoka prière moko za pena important kanisa ngata unazaki chantre yaka kosunga ngai yaka na aide na yo yaka kosunga ngai Nzambe la fille aleli ya Nzambe apambola ko banga te kombona ono tanga na ngote ko banga te moni allez aye kolala tant c'est les prières wana lali parce que zenga pour na komaki yango nde na zotanga tant aye kolala
aye kolota ke azo yemba quelque part na nzela ya loyembo na ye bato bazo kweya bato bamonaka te bazo mona ba malade bazo bika bato batambolaka te bazo tambola donc voix na ye eza ko opérer ba miracle wana si anoto après avoir fait la prière wana donc amoni azo ma place moko terrible donc azo yemba makasi bato bazo bika donc miracle ezo salama donc na ndenge moko ya liboma. Allez, 2 ans après, s'il vous plaît, pour le temps, s'il vous plaît, vraiment. Alali, oui, à mon azoyemba la foule la bateau. 2 ans après, il y a une campagne de évangélisation, il y a un salama, pasteur moko autre qui libande mboka. Azoteya. Allez, pasteur wana micro abi nzambe akosala eloko moko, nzambe akosala eloko moko ya munene lelo. Campagne ka simple boye. Il passe à qui wana pasteur autre que les bandes mboka ye abi lelo nzamba osala mamba minene nani akoleka ye mapona nzambe la fille a telemi azu micro abandi ko adorer tant abandi ko adorer mamba l'autre qui na noto abano mona nga live nego betre nzambe maboko mama allo taki abandi ko mona yango boy ko salama batu bazo bika batu ba mona te bazo mona njoka pasteur alaki na mwana moko mbali azaki abotama aveugle allez na nzela ya loyembo wana pasteur atambola taka mo pasteur aoti kuna libana mboka aleka na ba opération ndenge na ndenge mwana mbali amona te aleka na ba traitement ndenge na ndenge mwana mbali amona te au jour wana na nzela kaka ya loyemba fi wana ndenge aza ko adorer mwana ye amoni oyo longa te pasteur afukami libosa fi wana afukani apesiye mbongo a remercier nzambe après yango pasteur azui a faire voyager habiter yozala te habiter yo fo bala kaka mwana ngai yango na memi awa parce que mwana nga na tamboli na ye partout asili komona te kaka na nzela ya loyembo na onde mwana ngai asili na komona habiter tandenge via moto echanzaka siko yo yebisa ngai yo mama obane ko nyokola ye asunga yo tango to sala baninga mabe te bakete biso pe tozobota yo poza na bana ozana bakoko soki bana yo mabe oyo zo sala wana ekozwa bango te ekozwa bakoko na yo. Pourquoi Kostana m'a bien enseigné à temps orpheline de père et de mère aux hommes maltraités bon. Pourquoi que la bana ya baninga likunya? Pourquoi kaka kokana mabe pona bana ya baninga? Un instant. Après la fille a commis l'engalbi, il y a un oye bisangai, la kinité. Chikoyo, maman lek na bisowana, nasa na enin, na sungaye, pour comment la vie mon misérable. Est-ce que na sungaye, tu na sala enin? Bon, mais canon copé ça idée, parce qu'à souki a cinéma heli.
azonga lukaye to asala nini komela nga na commentaire nzamba kozanga te na kopambola yo yo pe ozanga lisolo na yo numéro na biso eza affiché totanga kombo te toya toloba tozula solution awa. Merci Nandam Mokelanyoso, merci le prophète Orlem Adilongoma, merci beaucoup à toute la famille Yengi, pourquoi pas la famille Basiloa, merci beaucoup à Chris de Kessé, merci beaucoup à Alex Kabakaba, merci beaucoup à Ritsi Yengi. Mes condoléances à toute la famille Totila. Voilà, tout côté na occasion Mosusu. Bye.